En tout cas, tu as un peu de musique. Biso dans kize mutute. Mais biso tu as un nenge. Les mots na biso wana ono koloba mabe ya maestro to. Brato. Biso no kasana yindi ko le lo mombo peut-être. Maestro asala le lo mo mabe akoni ngandeza bareye neti mkoloba kutana. Ke basundola ye. Donc OK biso de na mona ngana kota pa maestro. Na koti sali 2 jours absanga bi mélodie. Au côté orchestre na ngana olinga te au finga côté ou. Les mots to wana masango bana af. Asoki ba pom. Nasi mape ya maestro Fabrice. To apoto lobela été. Mais quand on sa makambu na yo. So monique mutu ngone tibolo bana te to za ennemi na ye. Ablom so za pe Caracas. Ese na vandi mais lobby na on longo pa Ibrator. Na ofinga Ibrator na vando pesinga micro. Na lo bagena ozala ingrate mambo na lo bana ndolo bango kuna. Eza na flatter te. Na linga ko loba yango parce que bit na lo ba lo mo sotali na ba même na ba image muso mona biso ba musicien to ka so grand peuple na ba président na biso ko loba ba langage ki to. Parce que vu que je suis conscient na on na loba pe non sala. Na yebi ke mama loba non loba lelo et ko rattraper nga. Ba yebisi sur la reconnaissance recommandée. Muto l'action nzela tsoko bandika ko bossa na ye pon et sala ki yo leka. Ko bossa na ngo. Bino avait un gras par rapport ya na zongi siko. Et ngol ba ke irachi qui est né nani oyo azalaki liboso nanga avant na ya place na zuma kambo ça dit bato maestro Fabrice na masa wana baza bato ke toyebi ke babeti na wenge mais maestro yaki liboso apesa pe ba pont mutualité bana Saint-Paul toujours meilleur émeraude oh bongi obunga papa bana Saint-Paul papa okore oh bwinge isobana se porte ponio papa tolingi boboto Olivera Kiala tolingi bonde koni keseta tolingi esengo to sengili sangara batu bayate obanda bango mabe invitation ko ardoise mais avec divers ba invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata maboko ya Yesu grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin d'Éden. Invitation à boy. Bon, on m'a fait tilata mabe. Maison qui vient. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison qui vient. Badingambo kaboete. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Fidèles internautes de notre chaîne Congo Essengo Télévision. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle moi, votre humble servante Cathy Fola, maman Popola, maman de la nation, je me présente devant vous pour nous recevoir bino vraiment pour nous salut les bino émission abiso auto intitulé la rango à tout moment à la découverte le lotoza n'a invité la biso au hasard vraiment spécial. Vous allez le découvrir ici ensemble avec vous, mais avant que je ne puisse le recevoir, je m'en vais là à saluer mon boss, mon patron, celui-là on l'appelle le boss papa Clovis Fimpa, ainsi que mon papa Guilain Fimpa au bazo salaske biso tozala vraiment malamu ana chaîne biso Congo Essengo Télévision. Congo Essengo Télévision, une chaîne pas comme toutes les chaîne moko éducatif et puis chaîne moko eza vraiment na bon enseignement et puis mais la cabine ba actualité à temps réel. Merci beaucoup. Derrière la caméra là je vois mon confrère que j'aime beaucoup, mon confrère beau découvrir plus tard babi babinga il est dans l'ombre. Je le salue, je le fais des gros coucou de là où il est. Babi l'homme franc congolais, il mingi franc congolais tanga 1000 francs moi trop. Moi 1000 francs moi trop pour na ebi que na simanango. Moi
1 dixième na ngamoko ebimawana. Tout ça merci beaucoup. Merci à Clégis Zéhi, c'est mon comboso de la presse. Jancy Louonda, l'honorable. Merci à tout le monde, le Percy de Ndaka, mon papa spirituel. Là, je vois Papa Richard Silabo de la main de la réparation, ma fille chérie, que j'aime beaucoup. Panzele Langa Pena, Plateau Nanga, Nakoti s'est invité Nangai, oh, tant entendu. Vraiment recherché actuellement. Il est de Villanova. C'est un bon chanteur, un chanteur de charme. Oh, à tout moment, quand il vous chante, vous sentez et l'oro mobo, il n'a pas raté l'oro melo. Bonjour Mélodie. Bonjour maman Cathy Fola, mère. En tout cas, melo tout la mort. Nini. Quand tu chantes, tu sens que Mélodie chante. Oh, merci beaucoup déjà. Grâce à Dieu, pour toute autorité vient de Dieu. Dieu m'a appelé sur le caboyo. Merci Merci beaucoup. Vous avez vraiment compris que nous sommes avec Mélodie, hein, Mélodie, le chanteur de charme de Papa Fabrice, le maestro Fabregas. Merci beaucoup. Coup de chapeau à toi, Mélodie. Oui, merci beaucoup. Et puis merci à la fanatique. Il y a bonne musique, surtout dans les villageois, dans les villageoises, tout. Bien. Et puis, il y a un album qui est au maestro Pessibiso Gom. Oui, ça volume 1 et puis volume 2, le 4 avril. Là. Et puis merci à ma maman, tous à moi, maman, la petite maman, maman chérie Bernadette Mbeta, ma mère Botangaï, Sokiote, Nanzambe, Mato. Et puis, pas si tout, et puis précisément, na yomo Pekati. Merci beaucoup. On a qui est chaleur, Ramoni, basé belé quoi, tellement belé donc. Ma maman tout, na Mireille Sandoko, petit mot. Merci beaucoup Mélodie, Mélodie le chanteur de charme. Lelo apparemment tous mon maestro a poussé au trop. Je sais pas, c'est quand ezaka kako yemba parce que surtout bito qui na village il y a plein de chanteurs. C'est quand ezaka ko yemba to ezane longo musu derrière ça. Non, ça c'est que ça musala ko yemba moni déjà maestro ça grand bosseur na ninga aventure na pesi Kirios Kuzarati Mbote, mon papa m'a passé. Mon bala maman Terry Ali, mon papa na Jesse, na Brian, papa m'a passé. Et puis vient un Christian de Cornes, na PC Mbote. Ça dit Moussala ce qui est ali, n'empêche que mon toit est valeur ya Moussala a poussé. On va tout bazar na ba mba kitoko, tous on peut ka ba coup de pouce ya maestro. Mais là ça la peka bien. C'est bon, merci à maestro Fabricage, ce qui était mes héros. Merci beaucoup Mélodie Toko Mawana Tokende to zonga nan. Lelo Mélodie na Villanova. Les gens vont se poser des questions. Mélodie a Utawapi parcours na ezala ndenge nini pour lelo a se retrouver na Villanova. Non, merci beaucoup déjà dans le bango trop na mission sont presque na salaka. Mais comme na pas na yo, mère fona loba, c'est-à-dire bayango na musicien de biso sto bandaka. Et na ba chorale, na chorale néo apostolique, na ba groupe de prière moko wana. Et puis na usala ba orchestre quartier ndenge zala kaka batutu abana wana na courto ya papa do a Congo du Kowel na pese mbote na papa Jean Goubal. Moi musique la recherche sur la musique classique, les galérama ba télé pour na koyekola et puis nazalan pe mpanzi ya frère nanga kene na pese mbote champion de ring nazala et pas na beta tour c'est wana vena social Oscar ma misinzoto na nzoto na beta pe moi tour wana et na leka pa vena nga kabose bulembi na leka pe susu pa vena nga Jos Die na hors du commun Raïs na beta pa brigade Sarbati Hercule leader ba Robin Zao na pese mbote kotaza et puis suka nango na ovana ngai pa Ibrator na zai bena temps ovana pour comprendre que non na tamboli fona vana ce qu'on a ça sala awa et bel le lo naza maestro Fabregas Kirios Kuzarati c'est de trop papa d'amour ngala benga bongo pour ce bolingo ezate c'est mokili ezate. Mélodie comme son nom, Mélodie comme sa vie.
balobi ba œuvre nde lo ba na place ya ba œuvre nde musala na yo sikoyo na ba parcours nyonso wana tindongo leki wana tokopo to solo la penza to solo la tindongo leki wana nebi ke melodie ayembaki oko yebisa biso oko yembela biso vocal no ya liboso o salaka na ebite so eubandaka eutaka wapi to ezalaka wapi vocal no ya liboso oyo sala na ba parcours na yo et puis vocal wana oyo salaka ya liboso wana ezalaka na orchestre nini na koti sa pena ba question wana nebi ko zoato en répondre ngo sa quartier excuse na embelo mona bi namoni solonga namoni tono embela lemba poto ba na lemba na pesi ba na quartier na so kemi malolo wana kota ba galvani 2 giga per agaro nemba namoni solonga namoni generosila ye alati kitoko nazangi maloba ya koloba na timbeli kavandaka na lemba ozana malolo na lemba o mbanza lemba pelemba emine malobi livulu pelemba moto na posa kokende mosika tolongolanga mosika na lemba na boya jano binano ça bloque kala on est là na groupe ya quartier donc na pas kene na imba album na imba bloque kala on to imba album mebima ki penate ça bloque moi kala so na ozonga na embela o na pas brigade sarbati to imba bloque bimete na imba ba motema nanga bolingo nanga oyebie nalinga yo koluta bomoi nanga me ngala mipesa mobimba nanga na bolingo oyo sika kosala ngai boye nakoya kokufa mpamba o pesa motema na moto alingi yo chansiluonda pesa motema na moto seri wana toyemba boye seri wana sola ba 2005 6 7 sona bosani te 8 datoyembaki boye na ba 2005 6 7 8 déjà ozalaki koyemba boye ale oye ko pema no epai brator en piana yale balobi ba koka tanga sentimate trabel si soki bilenge komo yangai bwakamiso na sizu betalokola grosse caisse silizalanga kana sizete bafi bakalilala pona komela o mama benanga naganga lokola maye kende kina tongo zongi na pokwa bana bagangi eye mama maye o Jimmy kininga na bela o bizarre vous avez du bizarre oh bizarre wow wana esko wana ezaki na album ya plan B ya ouais et pas Brator plan B parce que ça là qui tout ça qui ba prince mais ba ben ko salela te bende ko salela te tango yé pas Brator piano tu as fait combien de années là-bas pour le bio vanda qui peut 6 ans si je me trompe pas parce que déjà pas maestro à peine so ina bosanité no ke ne ba 9 mois mo des gens lelo tango déjà tozo yoka melo ou à tout moment tozo mona maestro na ba émission na ba passage na ye azokanga ka melo c'est que ça fruit à patience il y a 6 ans ben oui omoni elo ba solo ko sarata so za vrai so za ndam so za mobimbo en réalité déjà na mi sepe ya kala on a déjà parcours, il y a ma quartier. Non, Yebisayo, tala na yembi pena. Na 8 ans, na salpe misalango et puis j'étais conscient. Et na comité na yebi yango pété koleka mototé, mais na yebi onaza. Ne Socrate aloba homme connais-toi toi-même, ça dit na yebi onaza. Tant on mona dans le belo mo maestro za munene. C'est un grand artiste, c'est star, grand chanteur parmi les grands yamboka au point ça de la plus le beau temps ça la mamba qui toko koleka na mboko ba tutu ba yebi ti lelo azo continuer ko salango so azo tindika ba biso bo on comprendre que té ba fruit moko boye ba 8 ans souffrir alors mutaza na bomengo akuta na moto na mayele mais anozanga musala pour na pesi musala ti. Mais apparemment, au Tikaki, c'est pas sorcier. Tu n'avais pas chanté ou au Tchaki vocal? Na yemba na 3 tubes mo wana
naïba ba vocal na nga ezaki pena vocal naïmbi deux vocal na sala intervention de sala le rôle featuring naïe nanze mo on a joué mais vocal na joué naïmba ona katia motema nanga na sina salela yo monument mokolo kende comme journée morte na motema nangai tu me disais que motema nangai kozala paradis trésor na petit trésor lo yindula place mon na ko manabi boursier gladi kake sa playboy déception la tinga inzoto lokola mosalinga kyo bala samedi akoma jeudi na soirée mobali akufie ma alela bolingo to alela libala mobali noela prado yampem sentime keyo bilenge koti na mabel osenga kambongo na pesaki mbongo metala makambo sale vrai jo gileo na pesi fe nanga gi force mélodie oyemba et ça va fruit à travail na patience conscience pe yebisanga secret na yo olobana tegera ba fruit à travail faut en un secret moko secret pendant où ça la cœur pour t'attendre chanter depuis 2005 ngolo 2008 ozaka na ba nini moko nga musicien 1900 Pepe papa na so fait Pepe Kale père ba papa na biso pi père ba masa nga yampanya fiston na pesi ba masa nga tout ba collègue nga mbote ba Diego Maradona ba Junior Bokonda ba chef na ngai Jaina Francesco Totti Kene na mbonda ba bele wana ba Blue Bass. Tu as fait 6 ans et pas Ibraton Piana. Oyo apparemment to banda mona tu étais comme les chouchous. O biso to banda ko mona tu étais comme ils na monté qu'il faut tout ça magie. Et on a le batté tu quand on si cette question nga o to banda mona que non mélodie chouchou ya Ibraton Piana parce que banda ko pesa et subitement mélodie alongwe pas Ibraton malamoko et pas maestro c'était dû à quoi il y a temps na boy te temps mais ezape na cause moko eko sala que non te na longwe na nga ala komi non ba susu o mona ke bazo sala yo bazo au vu de tous batu ba mona ke oza chouchou mais na kati chouchou en quelque sorte makambo ezala nango bako pakolo pe mafuta ba oui ba mutu pa lié na mais tu vas nous entendre dans kola batum suto sala ngo pe ole tu na ba vocal ebele bongo olinga mo na bino fort me marqué trop au moins que batikela yo mto lesa kai mer mon so lesa mo na kyo yo boko kyo tant musu te zala po mo na ke non te ozela ba voyage ba mi tukezo ya te naza bon naza artiste musicien so inzambe asala mokili faut artiste mo polo no se banana mutu mo ba koma so singa ki ba koko na biso we ranson ba grand Calais Jeff ba maestro Fabricaz ba papa na biso fait recherche de poule so singa bango bazala te mutu pe fa bana musique em so ngoza na nga pour naza musicien iné makila sans maramoto donc na yebi que musique na kata musique il y a du voyage voiture succès élévation maramoto tout même de femmes plein donc ce qui n'a envié bablo wana c'est que na yebi o salate consciemment na yebi que na loira évolution de ya carrière dans mo lelo batu bazi komo ye bangai na yebi na kompena na obi mapena na penza ozana vite na pena na gombe bo na ville boye mutu pena biso ya yo na lelo fort melo félicitations yo pena côté loko yo ezali mais soso ki mupandi ya Ibraton oyeba na ite oyeba ndeni visibilité zate succès a raté mais soana munene papa mtosala biso tout mtosala ndia asala bango lelo pebe ko bato na biso ba Diego Maradona ko mi ba Mignotte ba Diglo ba masala no vana no pena 6 ans wana on dit mino pena que non tu y es là oyebanité mais tu persévères quand même to bana to na conscience to linga za ne le lunde za bo to linga te to sa makamu prémature makamu po bato balingi osala déjà ko longona nga na orchestre wana ya frère nanga Ibraton na ndenge ya mabete et tozaki na amour ne vrai ton obetana na bolingo ton obetana te c'était pas pour na otala non ceux qui
ibra biso kuta ya na mutuka te asomi mutuka na misu na biso ayaka na mutuka o maestro apesa kaye ti ekenda so ekenda ndenge nini ando somba catch na misu na biso évolution vie na ti lelo akomi wazawana biso tozo souffrir mais tozo talaté ngana sala na ba sacrifice matériel finance financière pardon ça dit au monde que oui nazo foutre la peine à bato ba transport oh ba chroniqueur ba ate mélodie nani po ebi no yana makamuna. OK, parce que et cause la mutu mususu wa utakuna opposer question longa poani yo tela musubo wa botola nga chombo non renga ba biloko olela chombo to fan mobo apianga $100 na ngai ba melaki nga ero na wolo bango te batu ba yebi makambo o ezala o eleka batu ba yebi et salama eleka ngala za te pona no akize moto ngala sa carrière na nga souci na ngeza ndenge mai sozo pesa ngo opportunité ya ko pene na yepe a ozo propulser nga na profiter na yango asalanga o ya lingi asalanga mokili o ba fanatique à bonne musique ba pesa ngo opportunité ne ba pesa ba frère na biso tout na opesa pe le meilleur na nga na mboka na kuna tante na tête kuna kuto etali ngaite nga mutu fona yemba bo na yemba goma album ma biso to bima bo na yemba banzembo ya sika ba comprendre ba avion za wana ba revient na yembi na kati wana na tante na ndolo voilà to komi na gomme aujourd'hui Mélodie et pas Maestro Fabregas venu na ezaki ndeni betele biso no lisolo ba fan na oba ozana posa vraiment ba yeba tinde Mélodie ayaki pena na kata village aye na Villa Nova akei ezaki ndenge nini 12 ezalaki te poto yebi ba maman ndenge tambolaka. Je m'excuse moi ba grippe eza na mboka mokili ngonde to vivre en tout cas ton heure pe mamusu na musika biso don akize mutute mais biso ton quand ça ndenge les mots na biso wana ono koloba mabe ya maestro trop vibrator biso no kasana yindi ko lelo mo peut-être maestro ko asala lelo mo mabe akoninga ndeza bareye ndezi mkoloba kutana ke basundola ye donc OK biso lelo na mona ngana kota pa maestro na koti na sali 2 jours absanga bi mélodie au côté orchestre na ngana olinga te ofinga côté ou vu que je suis éduqué des gens pas maman na Bernadette mbeta papa na kisi senga Guy Georges na pesi bambote et na tapa ofinga batute na comprendre que oh ba kizarae eza yango te eza la poni comme kaka so muta lungwe pena bena mutu fama no loba mabe mutu yango mo na bolingo to la na mona msumbu ka boyena mutu ko molinga kaka uba na olinga za na raison yango ngabiso to sala ngote faut sala paix exception makambo susu mais en réalité on ne peut pas on a comment boy obi maestro ya manga na elengi mo ta esala bien mo konzi ya bengo na kombo na ba bisinga melo azawa na bima bona bisio ba villageois merci na bango dora delix mabungu na nukalala président Guinou Chensia la suna le monde le Wesh Play Villa Nova Luanda Kilelo ba tout na pesi nombote président Kelimola o senti pena ke oui bato na direct na ba fanatique ozana bango bana communion lokola des gens bozala. En tout cas merci encore une fois. Je ne cesserai jamais d'être reconnaissant à ba villageois et puis na Maestro Fabregas. La chanson qui avait épaté Maestro Fabro quand tu étais venu la chanson en fait na Maestro après peu désert du temps. Le jour où il y a recrutement là. C'est-à-dire la mataboye na Aipsinga yo ozanda kuna yo oza fobenga nga pako donc papa koko oza droit ya kusakana osimba bo aipsinga oye manona na bandi wana na yembano mondoki ateza nango na masasite soki ba brake yo okobanga na bangi yengai na komi obanga regara ba jaloux envers yanga bébé ndeti kaka ba dévorer na mino même si ma kitana bangouza sans effet, mieux vaut prévenir que guérir. Tigana bondela, bébé langaye, Aza mystère caché, Zamba révélé la bateau batena maboko mangai. Aza mystique, Patrick Mborolonia. Aza fleur yo fana katena jardin motema langayo. Arc-en-ciel, kanga kambula milelo mélodie, mais copé. Qui a yosko sala vocal ya Buteno komi otindanga na tanga fano n'admire navani na canapé na contemple ta beauté paka nini paka te
ezadi wela de jogo na stade Bazou s'affronti yeah. Kuju nini makola chevalite stade zolinga stade zolinga la mélodie no yemba na bakolongo su ba mateka yo moni ba ko pasi balobi mélodie a créé à sur place vous êtes télévision hein mona maman na biso na mona mère na biso ngana sa carrière na ngai na posa ya guerre te na posa ko finga te je suis bien instruit na les copains na moi bande de l'école na sala misalo na keto ça on a souci moko boye mais mangana ba place moneto mona lelo ba maïs au fabricage ça dit quoi donc na on a te pona no fona TV ngande na mona na oyemba il a ku guitare te fallait star à podium mazala boye ta Gaël li compana do panza ntwaka prochainement toza na eva est-ce que vous mona ke no yemba sans guitare mona ke na justesse so yo ginde na yemba so nzembo na to yembo changu na kita na radio oka ke to na note moko na conscience musala na osala na posa ba polémique te na ba problème na ba tout te vinanga gimbumba na ndenga majesté aipsa nga mélodie bouche be au mona mambo ke na boss obi ton maestro boyemba nae malamon maestro s'est retrouvé aipsa nga bi o penza vibrateur bon nga vibrateur nga melo mais on a travaillé, prenez de la peine, laissez le blabla mon ami. Secret à mon saloyo, persévérance et volonté. On dit salongo, maestro Fabro, alinga mosala. Travaillez, prenez de la peine. Armani Balove, prenez de la peine. On a un plan, on a belé. Mais n'empêche que toi incarnes esprit. Parce que la musique, il faut interpréter, ils ont moins de difficultés. Il faut interpréter, il faut une inspiration, parce que l'inspiration c'est le monde dédié. Le peso balobi na mélodie est interprétée par exemple papa na biso Pépé Calé. Pépé Calé na ba blogo bela salaba. Mitualité bana Saint-Paul, toujours meilleur, émeraude. Oh bongi obunga papa, bana Saint-Paul et papa, okore, oh buinge. Isobana se porte ponio papa tolingi boboto Olivera Kiala tolingi bonde koni keseta tolingi esengo to sengili sangara boboto lelo balobi mélodie a interprété Ferregola papa Hervé na banze bébélé bashba ata ememe boyaka simeterete po bolingo esalema mpona batonga bakelanga mpona yo nini ozoluka koboyanga nanko mabe nini ozwi ngai loba soki okomila basusu yango nga nakomila epase trésor candole bamari nde nui bakomi oluka bimelanga mpo nga natikali nga moko mbote na bagolwa. Merci beaucoup. En tout cas, ceux qui te le bito banda koyembisa mélodie na ozala ba question opposé te po mungongo ndeza awa lelo to komi na gomme vocal inoti na gomme na yemi na revient parce moko cœur nango za ngana yembi boy na yembi mosi sendi mabolo kwa sama bele punziti zala na bomo hoy ebota muma ya kitoko bato balia o bienvenue lukamba mais pourquoi décevoir nga moto na linga kayo on a prêté gangi melo je bossé mi tu es mon tout na côté science parce que tu connais ma bêtise quand toi na bana ba thank you my god ba lumière ba yebi papa na ba moyembi nini ontikela biso mosi sendi mabolo kwa sa mabele punziti zala na bomo hoy ebota muma ya kitoko bato balia o bienvenue lukamba mais pourquoi décevoir nga moto na linga kayo je bossé mi tu es mon tout mon refuge esikanga na bata makampongi ya elengi. Thank you my God, je t'aime beaucoup mon bébé. Sikanga na bata makampongi ya elengi Olivera Kiala Toulouse. Oh là là, balobi ma beza awa. Sikoyo mélodie to sur la musique ya Congo.
à la lire où vont les choses, à la lire où mona des musiques na biso zo kende na yebité yo étant que musicien chanteur évolution nango eza ya komata to ya kokita et que da bien pour ba venir sur la force y compris na biso balé qui to yape to baksa pierre le lo momo na bololo rumbe comment et comme patrimoine immatériel na UNESCO et à la guitare musique na biso kende ki to comme da ko sauter si ko tango zo mona rancune ndeko na biso artiste na biso Robino Mundibu aleki na écran le bike ye penza na maestro jamais mamnete ngalo mamnete ay mamna lo alinga kutu te ko mamna le loko lo banete ye asa mamne nga osala wana ye asala ngo gwa vipi mwana ha asala ngo kitoko makasi asala ngo bien ye mza mona ka osala ngo asala ngo ye lo mamne ndeni baza misia kala ele musumwa liloba okomona peke non a déplorer eza batu ba obiso bon ngana muta bandudu na koloba muyaka te mais mutu so azwi na retard to mutu so kamwa obiso de ce temps de vivre boto ebike na mokili mone na boy so notanga ba doyen na ngane na nenga village notanga ba bébé Buchu notanga ba Shomi notanga ba Francesco Totti na kotanga ba Kiane. Et je dois le respecter, y compris ba massa o balongwa. Ceux qui ont un langage bien vers papa, non, ils ont un respect naé. Pourquoi naé bige hiérarchie ezalaka et koya liboso kontaka. Mon maestro. Sotali ne amboye a même la carrière ni kitoko parce que à respecter ba doyen na ba vie o ba vie na so ba cheta. Le loge ça très pas maestro parce que tu es là. Non, c'est un vendu mais lobby non on a longue pas Ibrator. Na ofinga Ibrator na vendre pesa micro. Na lo ba que nous ala ingrate mambo na lo banando lo bango kuna. Ils en a flatterté. Na linga ko lo ba yango parce que bi na lo ba lo mo sotali na ba même na ba image mo so mona barmani ba love ba ebi ba trésor bakala. Na lo mona to lo ba dernièrement na biso ba musicien to ka so na ba président na biso ko lo ba langage ya kitoko. Parce que vu que je suis conscient na on a lo ba pe non ça là. Na yebi ke mama loba non loba lelo et ko rattraper nga pour rattraper nga te voilà pour rattraper nga te na yebi te so na la wana ba elo makonda ba olinga te ba mettre trésor mbinga la pesi ba mbote na pesi ba mbote ba simplice na ninga matete wana ampena pena mo konzanga Fabregas ba olinga te ba yebi ke ba yebi so la reconnaissance recommandée muto l'action nzela tsoko bandika ko bossa na ye pon et sala ki oleka ko bossa na muto bino aza ingrat par rapport ya nazongi siko et ngol ba ke hiérarchie qui est né nani oyo azala ki liboso nanga avant na ya place na zuma makambo ça dit ba to maestro Fabregas na masa wana baza bato ke to yebi ke babeti na wenge mais maestro ya ki liboso apesa pe ba pont pour te dire histoire de musique à Congo. Ne dis pas que musicien te na comment musicien par grâce te. Opo ya na biso monga botem na malolo na sekuna kota ba mas baba tunanga Jimmy Kininga. Ba petit nanga Panda. Au mona ke sekuna musicien la raté kuna ya mwanchiki palais. Et songa na bima musicien le lobo non sa vérité pe secteur na ngape ya mboka na travers maestro Fabregas. C'est que na yebi ke histoire de musique na yebi yango bien. Le monde wana masango lo bana asofi ba pont. Na si mape ya maestro Fabregas to apoto lobela ete mais kotango sa makambu na yo so moni ke mutango neti bolo bana te to za ennemi na e ablom so za pe Caracas inga bene na bona na ba compte akanda na batu mais na ta ona te na bando tanga ba bango na ba TV na salo wana eti to mokili lelo to momo na ba vena so quadra ba solo na ba papa na so Félix Mazé faut comprendre que vie yebani no zoloba. Merci beaucoup Mélodie to comment chuter vraiment comment chuter non nazo yawana to comment chuter vraiment mais faut y mettre Guiewa na pesi mbo TV na biso wana avion elingo sala crash ba pesa ka parachute nga ba pesi nga parapluie eza soustraction bomoy ba jalo ba se ki kia nga na leli ai ya Guiewa pesa nga chance na dende la tana mo kongo no yewa
sokoyoki babengi nga mère double agi susi ekoma omba balarme shako napesi omba na shako mbote na matete wala makanisi ekoma mbuyi susi ekoma kankuhu nakopona Ferrari passa makala ebanga jamais coupira courant pas comparer etenanga naza cadavre mbome na bolingwa giyewa na ngai seleriata solo kitoko ya omoni bato fo ba consommer gomme mama ba villageois je sais mananga zanda kwa kofutela te pola changer ba locataire ko bazala kananda ko moko siliwa wanga motema yeza yayo ya giyewa ya ala rebondela yo sans cesse ya giyewa. Bravo à toi Mélodie. Je pense que les villageois côté baza pena ba telemi ba beti maboko. Baza soda na bango. Ba moni pena soda na bango défendre conscience ko. Est-ce que mais le couteau m'a bêté Mélodie quelque part oyo longola on dirait maestro stress. Gwa vi yango na. Oyo longola stress parce que ça fait un temps babiloro neti ba boyer. Attendez, tu vas dans la masse, tu vas là. C'est pas bouchou, c'est pas y a pas bina filé, souci y a pas hydratant, boyo longola. To yepe ko longola ngo, nga des gens Pierre moko moko zo ba ki sa ba frère na biso pe omo to loba. Omoni le loba tu ba ko linga ba les chèques na. So kuta na moto alingio vrai atindi ki omono ki. Ndeti na obeta le pena pena maïso bate bele pe ba nyonga. Fallait écouter ça la boye tenene ke boye. Merci na maïs encore une fois, merci na ba villageois na ba villageoise, tout sans exception na linga bino trop ya kosate. Nga na to selon ba massa tobi, faut te suyer pena l'arme ya ba villageois. Ba mambo yo sala bon orchestre na biso na album ba mona pena ta bozela ba ya ba ninga na pour te chesko conscience. To lingi chèque à maestro te ti makambe ko kende. Prêtre moi ebinga wando do da mutu na mutu osalele oya okanisa. On n'est pas pressé, on est prêt. Ya mo na pesi bato balinganga so ngobenga na plus 243 85 290 97 06 na pesi venanga Janice tant 85 290 donc plus 243 85 290 97 06 na pesi gola masanga gola yo ebit ndenge ba este kuna tout le monde a belé un peu si je sais Oumenga, je ne cesserai jamais d'être reconnaissant à toi, je sais. Et héritier Yandoske, Barana Teo Kakafu, Kana Tati Massini, et Namoni, Venangai, Guy Force, Venangai, tout ça, la rane, tout ça, sur la baleki. Merci pour le geste. Je ne cesserai aussi d'être reconnaissant à toi. Nananze Mozo ya kalamingité. Asabaïso na l'équité vena lobela rappel en haut. Irresponsable. Côté mon oreille mon lobby. Bilaina yo ezare pas préféré yo na kabola na motote. Ata babengi baleki na nga biologique na pesate. Basa kuisana ba oyo bakufa jake kagono na tantine rita banana ngai. Na pesate pona lingaka gimbumba ya na lingaka yo. Suis responsable dans ma famille mena yo tengi mbumba. Bila yango atezebele na nimi na pimbela mama bena. Ba benga nga irresponsable ya bolingo na yalo. Irresponsable na nimi yango ngimbumba. Pona yo nako kotomo bi inika monjare na bengayo inika tonjare na bengayo morontu aussi mon refuge yesikanga na batamaka mponge ya yalangi. Vraiment Mélodie Kambuka yango omelisaki te wana salangage kenga yango omelisaki ndeko na biso moko boye pema na battle mo basala bino na émission moko. Oh ya ilu na pese motete to sala ki na biso ambiance biso sepeli seka batu ya ilu c'est un bon chanteur mais Melissa Lengezani ya ilu awuti na danse papa il va former ya sali na ndenge na ye lelo ba kuté na biso ba mélodie ezaka to ba sapeka matière que ça pe ko ba saka force
Et ça va sa force parce que biso peut baxer la biso. Nga la ba ko pas correspondance pas vie tout ça la succès ça la musala bon kitoko. Merci beaucoup, nous sommes à la fin. N'habito le bani na chaîne biso Congo Esengo Télévision, ba fan na ba otala yo et puis na ba villageois au programme na bino PA. Merci beaucoup. Ba programme ming ezara pas Gina PMF bango ba na Ntunanga Star. Mais de passage. Voilà, je dois répéter chaque mardi, vendredi, na Marilis, na station ma campagne, entrée ma campagne. Tous à la rawana, c'est vendredi, autour à la rawana. Et puis, bah, tout va consommer gomme. Ils ont le bon moro boye, moro bengango mathématiques, maestro. Alors, ils ont mathématiques. So moni moto, na classe, bah, bato maye le ming, bah, expert en mathématiques. C'est-à-dire, merci beaucoup, na ba villageois. Na lobika o senga na loba ya musala nga na tekika mamunanga o eza ya village pe ya biso. Et actuellement le président séjourne où c'est en Europe. Ouais. Il est en Europe, en France aussi ça m'a finissé j'espère deuxième volume pour le 4 avril là. Et parce que bébé chéri pe ba yembi et biso pe to baksa soupe manzaka. En tout cas merci beaucoup na ba villageois na ba villageoise Congo Esengo. En tout cas et ça pena Congo Esengo pour ta émission Esengo tout ça on guitare avec Cathy Fola. Pour les longues jambes. En tout cas, merci beaucoup Nabatutu. Mireille Sanoko de moi-même, toi-même tu sais. Mireille Sanoko, la nenga systématique. Et puis, Namoni, Olivier Rakiala, Trésor Bakala, Nick Cheta, section nous les mobiles, master les amoureux des mélodies, Namoni, Nalwanda Wana, Christian D, le basket, le président Kelly Mola. Patrick Stroma, Cédric Mpoyi, Yahweh Lévi, Elzavira Lévi, Bobby la Dawa de la presse. Toi-même, tu sais, on est ensemble, Nora qui est Chaleur, Timba na 6h pour Maramodege Komi, Kitoko. Merci beaucoup Nora Chaleur, ma copine chérie. Babizou yango wana vraiment naïf rabino tong botal raboye, OK penza au s'abonner hein, au cliquer na abonnement et puis OK na clochette na biso ya notification, au cliquer na toutes pour ozwaka vraiment la notification na biso à temps réel. Nous sommes déjà à la fin de notre mission. Je pense que vous avez aimé hein. Ma question au bino bomonique GG Bossemi le boss. Merci V, merci pour tout. Merci beaucoup GG Bossemi le boss. Ma question au bomonique est opposée quitter hein na ba commentaire beaucoup comme la biso vraiment et vous allez vraiment ba bienvenue et puis ba suggestion na bino ba réclamation na bino. Bah, préoccupation à Bino et ça vraiment bienvenue. Nous sommes là, nous on ne fait que travailler pour vous parce que c'est notre boulot, c'est notre métier. On n'a pas le choix. Nous sommes l'esclave du travail. Merci beaucoup à mon boss, Papa Clovis Fipa, Papa Guillet Fipa, Nzambalola, Amon Abino, Apambola Lisusu, Apesa Oezangaki, Naba projet Nabino, Abakisa Lisusu Maele, Abakisa Lisusu Finance. Merci beaucoup. Moi je vous laisse là, hein. Vous allez scotcher, brancher nos bougies. Vous ne serez pas déçus. Bye. Invitation ardoise. Mais avec divers. Invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Mobokoléaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabé. Maison qui vient à Bossa-Libinoté, à Tchelibinoté promotion Angolais à Pamba. Maison qui vient, vous êtes trop amoureux du pays. Wow!